Nous sommes Marché Express Bureautique MEB en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. MEB, c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. Démocratique du Congo, ville province de Kinshasa, Mbonda Ekolo, magazine d'actualité, seul magazine de Pestabino, information pour suivre à temps réel, Kinshasa, Congo, Brazzaville, la diaspora partout. Pour ceux qui sont des Pessa Abisso, pour tout ça, Moussala, émission, surtout édition à Sikango et Mati. Le nom de Zaka Tamboka, Kinshasa, ça bloqué, Kinshasa, ils ont un polo Nango Bazali. Kinshasa, ils ont un autochtone Yasolo Bazali. Kinshasa, ils ont réparti dans le village, ils ont réparti dans le groupement. Mais quand tu as l'édition de l'autre côté, on a confirmé que mon et tout le cas est potama, que c'est potami dans le groupement, que j'ai la commune, c'est entre groupement Mekonga et le groupement Mekondo. Pour le comment qu'est-ce que le grand chef a coutumier, il a supervisé actuellement le groupement Mekonga, le chef coutumier du village Mawa, Prince Ngade, qui a bâti sa Kambonda. Il faudrait au moins que le gouvernement du Congo ait sur la falaise Nango, la moka pour y pour la télévision. Et ça est parti adversaire du gouvernement du Congo, Bazala aussi différentes. On va pour riposter. Pour faire ça, il faudrait au moins que le gouvernement du Congo ait les colonies Azalis, le gouvernement Azala Mambo, que tout ça pour appartenir à lui. Mais tellement que nos amis de Mali de Sikawala, moi, les Congo, ils ont eu le supervisé dans mon après jamais trop il faudrait au moins un recadrage. Recadrage, pas recadrer, moi, Namboka, partie de Moloni, Abimsaki, la allégation de voter pour l'Andabou, nous, on a été voilà, l'allégation de l'Abimsaki, et ça, les toujours la société, au plus que la société d'abord née, il y a un apaiser les jours avec la ça, à travers les chefs coutumiers, à travers les chefs regroupement. Tout ça, moi, mon cas, c'est une grande qui va le grand chef, que tu passes les cours de la terre, il y a beaucoup de monde, ça, d'abord, ça veut dire que la détermination, vous l'avez cadré, vérité et voilà, au moment et notamment, le quand on t'aime beaucoup, trouver solution appropriée, la dossier quand chef continue. Mbote chef, mbote papa journaliste, mbote papa. Bonne santé la recherche. Oh, santé kitoko, nous surtout vraiment kitoko. Zambé, ça combattre la biso. Là c'est plus parce que ça déjà kitoko. Mais on l'a pas télé de gauche à droite, d'abord, donc directement tiré au but. Parce que dans le bagarre, ceux qui montent ils ont pris la makasi, quand vous avez une moto, quelqu'un de sika base à monter zali. Autre Kolanda après sortie d'ailleurs, sortie médiatique d'ailleurs, mais il n'est pas tout le monde qui est allé chaque continuer, il y a village Tolingala, mais Azali Moko la Katia, Mikondo, avec pour résister à Boya qui l'allégation d'ailleurs, mais à condamner étant que chef Moko à Koulouna, étant que chef Moko Azali manière. Bref, je ne serai pas là. Dans la caméra, mais là pour ça que Katia, je vais le Katia émission. Merci papa journaliste, merci vraiment. Na ndenge oye vraiment le support na recadrer
moto oyo aza koloba n'importe quoi. Biso to liba intellectuel. Biso to koloba blabla te. Na tango oyo nalobaki j'espère que natanga yo comme moto te. Donc moi qui moto aza na sagesse, aza na mayele, natanga yo comme moto te. Mais moi na oyo ya moke, aza moke epa na ngai. Aza moke na nyonso tout. Na nyonso tout. Malgré ngai mabiloka ba ya ki vandatisme wana na dinango te ki ono fanta boy po na linga rate bien ola sa la fier non na linga pe ko lo baba bien na ngai te mais lokola mwana lobi makambo ba bien na ye ngai pe na bise makambo ba bien na ngai soki pa chetembe to koleka na ba écran akola kisa oya ye na pe la kisu ya ngai asa na mbongo te asa na logo te asa na mbongo te ngai naza lokola mokongo nakotama na pantere pasuka mais j'ai l'argent na lobaka yo bebote na ville ya Kinshasa oyo soki atie tembe alakisa bamikanda na ye ngai mpe nalakisa j'ai 25% na ville ya Kinshasa ozolanda mpona recadre nano amo ayoka ngai bien j'ai 25 parcelles oyo ezali nyonso tout clôturé ngai na koyi kofanda ndako oyo afandi wana te wana ndako nakotonga ndako oyo afandi aza nango wana ndako wana bikoke nazolakisa sikoyo ndako onga nasala yango société nde moto ezotongela ngai ndako ya ngai société nde moto azotonga yango sikoyo mpo nalakisa ye amwa moke j'ai 25 parcelles 2 parcelles nasomba na kolwezi baindie bafutela yango na tongo yango baindie bafutela yango batya magasin liboso na kolwezi moko nazomba eza na Brazzaville na Kintele na stade pembe na la télé na bango wana soki atie tembe nyonso na kolakisa ye e nauti kosomba tala papa journaliste ngai pauvre mama na ngai aprépara ngai ozoni kolaka tuna misapia ongo asali nini te yo te limbisa pauvre mama na ngai aprépara ngai ozolanda soki ayebi mobute atuna bato bakoyebisa moboye oloba nini ozolanda nazomona aza dimi aza na eloko te aza na mbongo te mwana moke oyo nauti kosomba lopango na Canada $450,000 na Canada société yango eza awa eza awa na limete awa $450,000 na quartier ya baboss oyo bientôt na ozwa bana ngai nyonso tu baki ofanda kuna yala 6 chambre bana tu baki ofanda kuna soki ayebi mobute atuna bayebisa moboye koloba nini oyoki ngai mama na ngai aprépara ngai na tutaka tolo mama na ngai aprépara ngai amona mikolo ezoyo so bakonje atala amona soki bana na ngai nyonso tu bazali so na mboka oyo bazoki kofanda ndako nga na sombe bao na Canada $450,000 aza na eloko te nyonso azoyo bango nazoseka aza na mbongo te yamona mpo alata lipapa donc naza kotala nazoseka me nalinga nde kolobaka bien na ngai te mais ye nde asaliki naloba yango sikoyo au-delà aza na eloko moko te ata na niveau ya banke toke totala baforme mbongo na biso na banke oyo aza nango ngana aza nango aya tolakisa toke yo totala yango aloba ata pona eloko moko oyo okei bino kamera bozali tokei nga na yo na bango inde ye alakisi nga nalakisi tala omoni nga nasekaka aza mwana moke ozolanda ndenge alobaka mbongo est-ce que ayebi mbongo moi j'ai l'argent ata baza koakize babi kozali chef moko d'abord kuluna oyeli chef okoti baprison partout akotekaka bamapango ya bato oyeli chef moko ozocrée badésordre balobi na po etale bavillage mikondo aza déterminé ya korécupérer soi-disant bamboka oyo tozali kotangaki eza koappartenir na kati ya mikonga tala caméra apesa baréaction na yo ngai naza chef akuluna te ngai nakota mboka na ngai na kimia nyonso to
makila etanga te eloko moko etanga eza te na kota mboka na kimia nyonso to ti sikoyo population baza kokumisa baza kosepela na chefu na bango oyo akota atia kimia na mboka ndenge nga nazali wana mboka okokobanda kotambola ebandela mboka ti ebandela mboka bakoyebisa yo chef prince azali ndenge nini. D'abord naza na bakuluna te naza na bamilisi te oyo bango bazokende koloba kofundaka naza na yango te mpe na kotika kozala nango te. D'abord naza chef oyo makila te mangai makila ekota ngai te naza chef makila te nazali chef ya kimia oyo naza kotambola na population na ngai na kimia ti ndenge toza kokobaka. Mais soki ye akoloba boye ekokamwisa ngai mpe naza koseka makasi ye nde akontrole bato oyo aza na bango kote ya chacha bango oyo ya bakuluna oyo basalaka bato mabe ye nde aluka alakisa abimisa. Omoni moyibi ye moto soki aza koyiba akolinga bomba na epa na nsima moto abanda otalisa bato te ye nde moto azoyiba mais oke moyibi ye wana azotindi ye nde moto azoyiba ok un voleur azali nsima ya bato aza kokosaka. D'abord ngai nataka kombo ya groupement na ye te ye aye kotanga kombo ya groupement na ngai kofinga kokebisa groupement na ngai d'abord ezolakisaka aza na impoli aza mal élevé ozomona mpo ngai na bagroupement nyonso tu natosaka tous les groupements bagroupement nyonso tu natosaka bango voire même ezala groupement na ngai oyo ya nguma azali mwana biso chef Mikael aza mwana biso mais natosaka ye po azali groupement aza mokonzi na ngai aza mokonzi na ifo natosa ye nde naza kotosa groupement Pedro ifo nde na kotosa ye ifo natombola ye makasi mais lokola ye azali mal élevé akomona moto nyonso to azali se na ye mais oke moto nyonso ase na ye te donc okebisa groupement motard te okebisa non nakokebisa nde epesa groupement aza groupement lokola groupement na ngai nakomenia ye limemia na kotosa ye donc conquête ezali kaka ya korécupere bamboka oyo non nalobi ya apartheid ya bino nalobi ya papa journaliste mais nde yango wana ezali toza kosala nde po torécupere bamboka toza kosala te ke po tofinganaka te ekozala carte sectable ozomona ezala carte sectable ok non oyo olakisi boye oyo olakisi boye bon oyo mboka ebandi bapepe sikuyaka ye mpe bango mpe baye bademontre ya bango esi mais ntina niveau ya kofinga bagroupement nde wana vraiment naza contre yango et j'espère mpe bakonzi mpe bazolanda impolitesse ya mwana oyo aza kofingaka bagroupement oyo bazali pas même solo na ye bazali mosika na ye mais azofingaka bango bako groupement mpe bazali doyen azali groupement azali doyen na bagroupement mingi mais yo kobanda kofungula monoko mpo banda kofinga ye obai na ondenge nini omeli nini mpo olangwe nini yango moni bon babombe oyo bato bakoma komela yango moni nde eza kolangwisaka bango mais oui mais yango ezolakisa te yango ezolakisa ke azomela bombe yango ezolakisa ok bokopona biso bandeko toza na mwana mboka prince ngabio kitakita ozali chef coutumier ya village mawawa et ezali coordonnateur ya kati ya groupement mikonga eza émission moisi abengi biso na cadre ya recadrage ya rapport na maloba oyo Patrick Molonde azali chef coutumier ya village ya tolingana oyo aboyi réellement ke abi mikonga baza na droit te ya koluka koconquérir bamboka wana oyo batangaki bon tozoka sikoyo na kati ya test vraiment na problème oyo elekalaki komona lelo oyo bamboka otaki ebele mikondo azolobaki ni de près ni de loin vous avez droit moko te korécupérer bamboka c'est parce que d'abord buma oyo bimotami babi buma ezalaki d'abord mboka kati na bango bango nde mikondo babimisi buma donc c'est que même bamboka tu otangi wana boza ata la qualité moko te donc ata bokei wapi bokorécupéra jamais bamboka wana le temps donné le jour biso coordonner groupement mikonga ozwi baqualité ozwi baresponsabilité wana ta la caméra c'est réellement c'est le fait où il y aura encore d'autres stratégies pour récupérer bamboka wana non c'est le fait ça c'est le fait nanani c'est le fait ozosala nanani d'abord mikonga azobunda mpe nanani to mikonga nde aza na droit
conquérir bamboka na ye. Parce que besoin d'avoir temps. C'est histoire parce que bamboka tu peux bamboka autour. Yo botan de Koutiango. Oui. On appelle la botan de Koutiango. Oui. Patrick Molo tout bien de tout parce que oui. Est-ce que besoin d'avoir temps pour ça la lecture ba belge tout ba ko ba su ba baka à limite ba ma belle ndenge ça qui. Mais yango c'est ça le problème. Donc question la classe ndezo boma. Classe ndezo boma. Pour ezali déjà. Ezalaka depuis belge. Ezali depuis belge ezali. Sikoyo moto pa kende akende kotala yango ye azotala te azokima na media pa wanda ofinga bakati. Po ayaka na ba village ataka ba désordre. Entre Mikondo na Mikonga, na les réellement azali couper au belge ayebaka avant. Eza Mikonga. Et botama depuis 1827 au belge ayebaka yango. Mais on a dit de l'autre côté, moi mboka parce que bolo a dit que Mikondo abali banana maya njiri ti ataki ska kosuka. Yo to totaka la cartographie la bino o yeri belge tikaka. Par exemple ko bani. Kasi yango ba fait yango na osepela yango monique ata prononciation ya moto ezozala mwa pasi. Bongo na prononciation ya mobulu. Abongo ko ba historique ndenge nini. Prononciation na ye moko na moto azolobaka oyo ozoyambaka na etando eke na yo oyo azolobaka prononciation na ye na mobulu. Prononciation bon sikoyo ya koyeba makambo ya mikondo ya mboka ndenge na koyeba ona na ndenge nini. Puisque belge ayebaki déjà Mikunga atika Mikunga depuis 1827 atika kango déjà Mikondo ezalable. Non. Voilà, moi, tu n'as pas dans une série. Ah bon? Ah, mais oui! Il faut comprendre l'histoire même. C'est cool. Bon, les gens ont dit sur le Wamozota là. Bataille dans la botte à Magita. Hein? Aux hommes, on a tiré par une bataille qui est salissée. Même pas comme on a besoin de baser dans la bataille. Parce que c'est une des batailles qui est une bataille qui est là. Mais bon, il y a un zolo bataille. Ngamangana. Atuna. Ngamangana. Zakina. Orbenga Simonga Funan. Ngamangana. Et ça là, Michel Pamona. Pamana. Oh, tata ya nano ya fille ya Sœur Micheline. Papa ya Sœur Micheline. Na papa ya Vieux Verlin. Atuna Sœur Micheline, ye mwana atuna Sœur Micheline. Michel Pamona na Ngavu Simo. Agobenga Ngavu Simo nani? Na Kimbacheki. Agobenga Ngavu Simo nani? Il faut aller au Kimbacheki. Mais oui. Autant Papa Simon Ngavu. Il y a déjà Papa Simon Ngavu, vous avez déjà la makila. Mais côté mon maman nae. Côté mon maman nae nganku. Dans la balégation c'est tout au total là où Italie Bamboka parce que le actuellement les alliés vous avez conflit de limites entre les deux groupements. Mouvement Mikonga azoka a récupéré Bamboka entre autres Moka o parti bon ça pour diriger village Tolinga et ça la carte na yango. La réaction de Rosali na ndenge autaki ko lobaki jamais ça lecture une fois. Ah jamais jamais après. On dit 48 heures. Ah 48 heures. Il y a le pouvoir y. Il est pendant le pouvoir. Il est pendant le pouvoir. Et ballon de nini. Aujourd'hui que moto soka meli bumbi. A komi coûte mission comme ko baluka. Avec ça le lobate. Il faut le n'importe quoi. Il est pendant histoire de sa vie. Aïe comment voter. Il faut azon mais pas bakolo na yeba la kisaye. Ba de télé, ba historique ya mboka. Aïe le comment voter. Alors pour remettre les termes la conflit, il faut bien mettre qu'il la condition la solution ni. Mais non, la solution parce que le chef faut dans la sage parce que chef faut la baisse comme moto puis là, bien après ça la sagesse. Donc il doit être la sigo qui moto zo là entre deux groupements aux alliés le coordonnateur, le groupement Mikonga. Pour que limite conflit ici là et c'est ni. Non, conflit pour ici là, et ça veut dire que groupement, il faut continuer avec ce groupement. Aux Hollandais, il faut étaler historique. Il y a mboka, puis map et bimadok, la carte quoi. Carte mboka ni réclamer les autres conflit ça mboka ni. Non, mboka zo mele non, moto azakoya ko chaka désordre nyonso tout ezali moloni. Moloni nde moto azakoya ko chaka désordre. Et non moko ezali te biso to sali kimela baboka. Mais moloni nde azakoya ko chaka désordre ko se mettre trouble puisque epai na ya za isusu na mabele te ya koteka nde akoma ko
hein mais pas na ye côté la bango kuna ya ndambo ya mama mikondo mabele za sute ndaza ko kokota koteka ah non ça ya ba conflit bonazana tolingana siko ba conflit bonazana mikondo ba conflit bonazana mikondo ba conflit bonazana yango tolingana mikondo ete ah tolingana mikondo deni mutachaki la pouvoir ezaki mikondo takita mutachaki la pouvoir ezaki mikondo na tolingana aboli kutabili même la kati ya ba acte na ye siatiri ya a changé asa ingra mais moi là moi bola muté a mona bola muté asa ingra papa na ngai na ba père aleki na bande ko na ngai nde bakenda kuna pona ko signer mikanda na ye asa ingra tala katala Patrick Moloni on te le frère parce que tu as tellement bien la histoire de voir ma famille boye bani ngala kotala ete ngala kotala elle n'a noté moi ça va te dire parce que aux unis kondo mikonga donc les abat baye bani alors là qui n'a pas NT là qui n'a parce que ceux qui papa si bon ngavu alimaka ke acha siati mo kolo de la carte c'est gagné ni mwana wana papa si bon ngavu azo kwa parti yo kwa parti carte na ye alors tala ndeko voilà moke mo yokana na lobi ya papa je na tio moi munga mukela monoko moke na si bon ngavu mazande nini moke obenga si bon ngavu nani bilo pesa bien omoni bana soki bana bayebi likambo te baza kotambola mwa nkisaki badu mwa bankisi ekoma kobungisa mwa mayele ozolanda moke nga na kobenga moke tata ye mwana oyo petit gamin oyo na ngai oyo oyo wande kolata mwa kupante kupe ya madofolo naza kojwaka nazomemaka ye nake nasombeli biscuit nasombeli mwa mikate ezwa mwana ngai me mwana asombeli ngai na loboko ezopesa nde mawa na famille ozolanda famille baza koyoka mawa na ye po ye moko atimoli libulu na ye azokendaka malembe ti akodinda mwana atelemaka batata na ye yebaki akenda mosika te tata ye Patrick Moloni ya na ngai te grand frère na ngai te ah bon te na tuni te tata ye Moloni vie moke ya na ngai te neveu ya père te neveu ya père te abenga papa si bonga vunoko menoko aza mutu mosusu mpo na ngai papa na ye obengi yaya papa ndenge na obengi yaya mais mwana bon omoni ayanga na baptisé na pesa ye mwa baptême ya kitoko po azala place esauve osonga na tie loboko akobika bofoza papa leki na ye mais eza ya kodefa te mais lokola mwana asi ale pilipili okosala nini mwana ale pilipili mwana ndenge aza wana alobaki no papa leki lokola yo vandi wana na kiti wana yebaki 48 heures olongwa yo mwana oza malamu yo mwana koya kolongola papa na vena kopela mbonda ekolo bakaita actualité ozolanda komate c'est trop kotakata mozindango yo mwana likambo ya papa na mwana okoka te eza na mataba akoka na ngai te oyo mataba oleo tobenga limbanda akoka na ngai te aza na mwana aza mwana nabiki sikotala mwana nao kasi okaza mwana nao tala ye na tegoso ya kamera babi même mwana na yo asumbeli na loboko okokata yango te tala kamera wana nakokata yango te me nakozongisa mwana na nzela tala kamera yango wana tala kamera solola mwana nao mwana afingi ngai sotelaki solola nai mwana afingi ngai abina na bana kutu bakitengi ok nga nazala ba universitaire epa nanga bana ngai donc la bosse babi on vérifie pas dans un mois qui zingi babi bonjour soit un mois qui nous ya bénéficier là aya ko vérifier aya otangeli que tu as famille va bénéficier aya ko vérifier non nga solo mapango na ngai pona na bokonzi te ezalaki na ndeyo ya bokonzi na mandade ya kosomba biloko na ngai wata na koti nde ya winde na koti pe na bokonzi pe ndenge nzamba aza kosungaka ozomona ngai mère na nga prépara ngai lokola ya lingi bongo na loba nazoyebisa sikoyo voilà mère na nga prépara ngai Moloni mama na nga prépara ngai
Mais jamais besoin presque le chef madame a lancé le message. Maman nangai a préparé kitoko. Chaque jour maman nangai zaka nangai a préparé kitoko. Akenda kopema kasaibi ke atiki bana ye. Il faut ça na bana pembe. Soki oza koloba ke naza na bana kizengi bon wana ezali yo soki oyo so mona bana kizengi po nga na ebite. Mais yeba ke bana nga nyonso tu batanga bazana intellectuel. Na mikawa baloba en français na mike ba moko po batanga bekola bien. Naza ba universitaire ba diplômé. Donc naza vraiment montaro sakanate faut quand même tu me dois quand même du respect puisque naza ici bana pour lobby bazali avenir ya mboka na biso Congo. Donc quand même il faut que ça ngamba respect ko ça malamu. Donc ce que l'ingi respecter est allié puisque yo oza déjà moto aussi au baby et ko linga pété au baby sabato mususu. Donc nzela oyo poli yango la kende biso toza toujours na nzela biso oyo toza kotambola. Donc la vie que nous sauter au ça malamu. Naza na tinda te ngala na kofinga yote mais ngala itsa ko de vérité. Yo zali mwana ngala kofinga yote mais itsa ko ba vérité. Hein, na itsa ko ba vérité. So le bi que non o li que no boye na komema na bi que non bo totala la kisa ya yo na pe la kisa nga et puis c'est tout. Mais o était na conquête sur ba mboka. Parce que ba conquête ya mboka ezali eza d'office. Eza mikonga. Mikonga il faut récupérer ba mboka na so toi zo perdre. Mboka mon groupement monene lokola mikonga. Ba mboka na yo azali na depuis kalatile lo. Bokoma kokota kozwaka. Est-ce que nani moto wa separa bloko wana? Nani moto wa separa bloko wana? Mo moto wa separa wazate. Tandis que biso beto na kacha mikonga. To wa separa wote ke no ba mboka na biso batu nsuka za waki ndarango. Esa mawamingi. Soki asa eloko alobate afanda kimia abeta siffler. La oba adima o yazo pousser azana ya adima mo te mala ma pousser wana. Azaba adima mo mala mo te so le bimbo na la timbongo. On a bien pas. O be ko azamona. So le bimbo na la timbongo de bien mission te bien au recadrage. Oui. Alors to me dit ko recadrer moi mon à rapport à o ndenge mo alobaki. Oui. Alobaki le kola ke mongo ba bien bon tala côté ah bon azo débrouiller azali businessman attention hein aza businessman azali c'est un débrouillard azali businessman aza débrouillard attention un businessman tous honnête ba Elon Musk ba Donald Trump ba Bill Gates wa ba za businessman un grand homme d'affaires. Mais oyo azosala azali ko débriller puisque soki tobi ke na continuer alaksambongo na continuer et beaucoup mata ba 50,000 te 100,000 te soki ba tembe a romona mais soki toki na continuer ngai na recevoir 1 million de francs de dollars soki tembe tokende bino tout caméra toki totamboli maso bisambongo bomona continuer ngai bomona pe continuer azamwana et ça pénalise raté j'espère batu nyonso ba ebingai atana sana mbongo na poche ndenge nini na otambo atana nazala ba dollar lebele mais na tambola kana lipapa na couper na ngai pona linga raté nazala kola mokongo pona copier mo mentalité ba mama na ngai non ezali mo na mutu ngali so ko ça bongo mais ali ko bila ça mais azana tawa donc azana mbongo te mais donc ala ami mo na teke ndeto va da kimia mbongo za te mbongo ezali j'ai l'argent mbongo ezali mais la haute état les conquêtes ya on les ali vraiment bazia et tout ba aujourd'hui entre mikonga na mikono donc yo zali ko confirmer que bamboka nso kiwana que mikonga asa déterminé ya ko récupérer on voulu mais non mikonga asa déterminé pour ça bamboka na ye est-ce que mikonga yibi bamboka wana mikonga yibi yango te ça bamboka na ye alors ça bamboka na ye population zo vivre avec bamboka la but que les locaux va aussi la maladie avec la maladie mais à certain moment que chef pas singa doit tinda ka toujours pas que na saka bango o tsaba ba désordre ba ça kuna ba teko tout à l'épreuve que voilà une fois ba ba ka la tamboli comment est-ce que mboka ba yebi o te kuna mboka ozo lokalo o récupérer yango mboka wasi o za ba mboka o tangala mboka wa o za kuna capable ko récupérer mboka na diplomatie pour que désolé ça la matière bisika wala mais ça lo ba ke chef presse atindi bato est-ce que la routine da bato wa puisque ngai village na ngeza mawawa en qualité coordonnateur non yo na so banana oui na so banana lokali bosonal village na ngeza mawawa
comment expliquer na kotinda bato bakende kuna kosala désordre emona esalama wapi esala eloko te mpe ata mpe leta mpe kotuna ngai yo village no yapi chef ozo kodirige mawa bongo kuna osala nini omona te po ata mokomo bamonanga mpe kuna te obien akende kuna te bino bobima te ozali kolandela yango na diplomatie voilà ozolanda lokola gouvernement na biso azali moto ya kimia biso mpe tozolanda nsima ne toali bato ya kimia donc tozali kolanda yango na diplomatie puisque bakonzi lokola déjà bafungolaki meso na matoi mpo bayeba ndeni kovandisa bagroupement bayeba kopesa historique ya bamboka na bango na kolakisa mpe bapreuve ya mikanda nde yango wana nde eza eloko ya malamu ya motuya nde yango wana. Voilà, tolinga d'abord beaucoup plus la cartographie, topé, bamikanda oyo batikaka depuis le temps belge la c'est réellement que balibeti ya ba groupement de l'international qui Kinshasa oyo ezali divisé dans ba village et dans ba groupement donc cartographie ezali on avec batikaka yango et pour permettre que interpeller conscience de chaque groupement aille dans limite pour que ba désordre ezalaki si réellement que ba village voulait pour appartenir dans Mikonga et aux possible la autorité les oyo ba dit état de droit ezali Paris pays dans ma belle tour la mboka et si réellement aussi dans ma belle ezali pour appartenir à le groupement adverse à bango vous récupérez on peut mettre en ligne tout là et salement la norme moko ezali bien régi par nos ancêtres vous avez toujours ma mboka passe là de kita on a le chef coutumier ya village mawa après ezali coordonnateur ya groupement Mikonga qui ont subi tellement masolo alors ça recadrage en rapport à l'allégation et puis moi mboka Patrick Moloni le mec qui pour un mboka passe ngado en premier lieu avec même village tolinga la pour aller diriger moi mboka passe Moloni et ça pour appartenir la carte groupement Mikonga chose et c'est ça qui moi mboka Patrick Moloni c'est que amisa aussi ba légation to la que sikala donc comment que ça la souka la lingi to possiblement ba littérature makam suzaki et puis pour te dire lobby ben la carte ya fond et ben ils ont mené ba conflit à bino ils avaient beaucoup plus ça problème peut-être les limites il y a des groupements en plus c'est ceux qui ont pour défendre en qualité il y a coordonnateur oyo le chef de intellectuel à Tchèque si voilà et c'est quoi yo pour que les comme au but au moment de diplomatie ça m'a quitté diplomatie ça bitumama profiter mais aux hommes l'intelligence là c'est ça voilà c'est ça ça j'espère que aussi chef avec au tala sur caméra voilà d'abord ils ont en qualité de coordonnateur oui la caméra voilà message ligne pour lancer message ligne la zone sur le cabo pour lancer la chef coutumier la village Tolingana on dit que même Tolingana pour récupérer yango les côtés de la Katia moi Mikonga message ligne pour lancer par là la rapport où Italie limite parce que c'est comme si les motos mené ba trouble là pour que la moto ba boka wana tala yo bi kaza mona la yo tala ila kata caméra là selon la naïe pendant 2 minutes c'est un message juste pour concis et clair à propos de aux gens c'est papa journaliste azali mwana siaki au-delà donc message moka moi on a ko lobesalité ya lobi ya zali nkoye ngabe na lobinga na nkoye est-ce que nkoye mi bali bavanda azamba esika moko bavanda azamba moko hein tout qui ne tout bas nous avons bien connu que Olingi au même collaboration pacifique dans la diplomatie. Qu'est-ce que ça sagesse là? Caméra voilà. Non, mais surtout groupement et ça m'a beaucoup groupement la biso. Là ça vraiment est là au côté puisque là ça vraiment dessiner ma caméra sur le lobby on a donc la sorte là ça on a collé dans le thé. À Colina noté donc à qualité et ça c'est que c'est comme si on tout le monde comme la souka on va koloba sur le on met ça la quatrième au moins le peut signer passer à bien dans ngai matériel na linga loba ngote mais il y a sali tout abimisa ngai moi le logo nazo kapasi na motema na ngango wana aussi tout est bien matériel na linga loba ngote papa très bien comme la souka mais à sali que na bimisa na pas mais salité ceux qui m'a comme ça koloba atia koloba aloba kama comme ça vraiment na sepeli na dit que qui mesali notre ça voilà merci voilà ça est fini mais jamais toutes les matchs après ça toutes les matchs là là tu la gomme là tu la papa là
album na ngai. Nous sommes agriculteurs, mais nous sommes au collège pour comprendre que nous sommes à cadre beaucoup. Il y a un beau soir, monsieur Maman Mokache Prince, radio, il y a pas les autres aussi, de la plateau, parce que l'église est autre. Vous allez aussi parmi ma question pour le Moka, le Fota là, donc vous n'êtes pas partout. Ensuite, prochainement, élection présidentielle, il va rester pour continuer les samouraïs massivement dans notre chaîne YouTube, on a école officielle. Je vous aime beaucoup plus. Merci. Merci. Mbote na bino baye bomesana kolanda ngai pe na baye oyo bazwi libaku ya kolanda ngai pona mbala ya sika. Eza ngai le coutumier suprême, le coutumier de la nation, Mala Ibrahim Shams, autrement dit Baplan. Nayo kopesa bino merci baye oyo bapesaka ngai confiance. Pe nayo kolendisa baye oyo nanu bazwi libaku ya kokutana na ngai te toko ya koluka ngai te. Na yango na sengi na bino nyonso bozana ba problème o etali ya spiritualité. Boya na bokasite ya bakoko na ngai boko témoigner lolenge kaka baninga mususu bazoye bako témoigner. Alors na bokasi ya bakoko na biso o tobengi na pouvoir ancestral. Nde tozoye bako sungelango lokola ba problème o tobengi retour d'aversion. Retour d'aversion bisika oyo kimia ezalité entre mwasi na mobali. Ezala mwasi aboyi mobali to mobali aboyi mwasi ne tozoye bakosangisa yango. Na o babengi na kati ya problème financier. Na kati ya problème financier bay o bazo entreprendre ba entrepreneur ne tozoye bakosunga bango. Comment est-ce que bay bako avancer na ba faire na bango. Alors tozo pesa pouvoir, il y a domination, il y a réussite, il y a succès. Il y a art nyonso aux la musicien, aux la côté à théâtre, cinéma, aux la joueur, tous ba kotombo la mutu na ndenge oyoye alingeli. Tozali koyamba mikolo nyonso. Pona bino bae bozuli baku ya kolanda nga yambala ya sika. Numéro nanga eza affiché wana. Une fois au contacter nga appel WhatsApp ou normal okoyeba kozwa nga bisika oyo nga nazali. Nous sommes Marché Express Bureautique Med en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise depuis de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, Réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. Tuyambi mwana mboka na plateau oyo na cadre Congolais congolaise yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso
po mutu na mutu atalisa vision na ye. Yo mutu oza na ba ide ya malamu olingi mboka ekende liboso. Magazine Bonda ya Ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebike aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. To abordaka basi genio solo kola politique, économique, socio-culturel, religieux pe na basi je mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Yé bakoya ko seleka rapport ke topesi mutu place tel. Ozomona soki désordre yi eza bino nde bokendaki na terrain nde botie désordre et nos chefs coutumiers. Ozomona ya on a lobi que makambwana beaucoup plus to condamné ba chef coutumier. Voilà. Okay. Déboulonnement à la base de ce qui arrive en RDC, stylo rouge. Mais d'abord, je vous rappelle que stylo rouge, système de oui, oui, stylo rouge, il y a chef de l'État, on est ancré ici là qui soit quoi qui dans l'océan, pas le bas qui on a Londres. Parce que tout ça va nous satisfaire mes besoins na bango te o ezaki pour na ba intérêt na bango tout ça longwe ba na ba luka masina te ba eza ba mascarade oh non biso population ba sina totemi lokuta ba luka ba poche na bango ba zo luka mbongo pona ba à la base à la source to kanga bango siko pena na bandako na bango eza tuto ikamba ko zela nzela asala mbeba asala likama te ba ko zo pena na kata bandako ko aza kuna ba zuye ba luki ba o ba ko esko pour accuser urbanisme a coupé sa autorisation. Dernièrement, na solo la qui n'a chez les disons urbanisme tu au Canada donc na maziba a cause de autorisation de bâtir. A biso comme on a en tout cas bourgmestre kanga yango benganga. Osoma ba jama wana. Merci de comme pandisango. Bokeba ba maladie mingi eza ko ta bloc de zali kolia. Nyama o tozali kolia tukotisa na nzoto eza komemela biso bangambo ebele kuto te koloba awa bakaya ba mort naturel eza na banyama mususu sia mikufeli yo komikata otekeli baninga mais maladie ba mpox bozo monte te zo kutepa ina banyama ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda en tout ce qu'on était la commune na bino numéro na biso zali yango wana ya